Eh, donc, Toli, oh, il va à Holanda, oh, il va moniquer, Toli, oh, et ça n'a pas balandi. Papa, non, c'est que moi, si nous fa couple, nous sommes dans la Kibolongo, dans la église, beaucoup dans cette fête, donc ils ont la cam, mais il y avait un Simon Kimban. Lui, il était serviteur de Dieu. Mais l'église de Simon Kimban, c'est l'église en Zambété. Moi, c'est lié à Bala. Mais non, quand on a la parole, on les gars, papa. Comment ça se fait? Ils ont regretté que tout le monde a décidé, papa, va dire rien. Ce qui n'ont pas le papa, Oyo, c'est que ça n'a pas papa n'a pas toujours dans les rêves. D'abord, bon, il s'est oué. Parce que la Bible besoin de ces choses. Donc, charité, il va là, ce que bon ici, après au Tali, va devenir les pays qui s'habitent qu'on aide ma nièce, n'a pas de peur. Et d'abord, vous en avez pas de bébé. Parce que ça n'a rien, parce que tout là. Il y a une priorité, n'a pas de cas. Alors, bonjour, on est quand on maman peut papa. Émission de venir en bandi pour le mariage ensemble souvent maman Eliane et tout. Les autres les papa les 4 les autres les 4 janvier yango na souhaité ba meilleur vœu nanga batunye surtout balingaka maman Eliane et tout balingaka nga moko en tant que maman Eliane et tout ba c'est pour une émission nanga pour le mariage na pesi bino bambote belé en tout cas mbula sika malamu tozala bien et pas autre bébé qui na mbulo leka ki to bongisa nga boyebi matin na ngeza na nkaka bolingo na pardon pas bolingo za kite bolingo kota pas pardon zala kite et puis aura été ko limbisa moninga mais oh ça les frères okuka ko limbisa moninga et puis na pesi ba meilleur vœu nanga à tous qui aiment à vous tous qui aimez les services traités de coration la providence de maman Eliane qui aime mon travail. Je dis un grand merci à tout le mari de l'année prochaine de l'année passée 2016 et je dirais aussi un grand merci à tout le mari de cette année 2017 parce que je sais que vous êtes déjà nombreux. Na pesi bato na sala rabango à toute mon équipe hein. Meilleur vœu à vous, merci pour notre sala vraiment hein. Aussi mani vraiment la main dans la main cette année la grâce en Zambé au mois de mai nous allons totaliser 9 ans d'expérience avec les services traités de décoration la providence il y a maman et il y a donc meilleur vœu. Bonne santé, surtout préparatif bien pour tout le mari de cette année 2017. Sans plus tarder, Nazana mon père mon collègue Lobo et bien sabino que ben mission ngai na lokuta makambu par-ci par-là. Moi je parle du vécu dans solara makambu oyo bato ba ebisingai o bato ba singinga ki salela biso sur ça alors pour nous salango vu que nous salango nga mon côté voilà pourquoi on a toujours na ben invité na bien ça toujours bato ba ya et papa allez bonne année na yo père. Meilleur vœu. D'ailleurs, papa Alain Benza. Alors, papa n'est pas précisé que Alain Benza. Donc, bon, on a papa Alain Benza, ça c'est ma caméra. Voilà, ça maman Hélène, nous vas banger bunge. Papa Alain. Naza nangangi bunge bunangeza caméra na peta papa Alain. Ndena banda ko lobake. Je parle que du vécu makambo muta ebisinga binanga ke non maman Hélène toza pour ça la biso boyango bomo ki naka toujours le bossa na bino pona ko sala ngo et puis merci beaucoup ndenge bozora ta bo disposateur ya kotala et puis ya ko benga ko ebisanga ke totala ki ezabo et apporter quelque chose voilà parce que yango zo pesanga courage na continuer toujours. Lelo to ko solola na bande ko babeninga mi bale misatu na likambo etali noko. To so likambo etali noko na kati ya famille rôle ya noko na kati ya famille ezanini mais na pesa na mon père na ngambo te na présenter binoye. Bonjour papa Limasiala. Eh bonjour maman Eliane Nitu. Meilleur vœu bonne année hein. Vraiment bonne année. Tout le monde qui année passée ton a reçu l'année émission na maman Sipé et Rolamba na pesa maman Sipé mbotebele meilleur vœu bonne année maman Sipé na famille Mobimba. Tout le monde est sur lelo merci na ndemo ndimo ko répondre na invitation nga. Il a présenté bino comme on est papa Ali Masiala Azali alingaba bien évangile c'était un enseignant éternel c'est ça hein? Pardon? Enseignant l'éternel. Enseignant de la Bible.
enseignant de la Bible ndenge moi alobi abi enseignant de la Bible donc Isaïe mo l'Éternel d'accord tozo sona papa li parce que za na bato moi misa to benginga papa li ba episinga non maman osala ka biso émission mingi pona mabala total ka pe to sepela ka to lobi merci mais to li osala biso nene émission moko sur banoko rôle ya noko to yebi ke na mboka na biso Congo ba bikolo zebele ceux qui na bien parce que yo za mu Congo oza mieux placé pour nous expliquer rôle ya noko tant to koma na makambo ba tata moso baza mo pouvoir ekoma ya baluba ekoma ya bangala ekoma ya batetela mais na mba ndeko to yebi biso soki na mboka na biso Congo ba ndeko na biso Congo baza ba matriarca yango tozo tuna rôle ya noko na kati ya famille ezalaka nini noko. Merci pour la parole maman Eliane moni biso ba Congo ningo tulwake toza mingi matriarca erreur sikoyo na ba série ba papa na biso ba banosala par exemple ngana zana bana par exemple 5 comme pe zana bana 5 lelo mais ceux qui na poste mo ya munene oyo ke naza moyen wa mbosser bana o basi ba kolina musala mingi olina mbosser bana oyo ngana boti na ozwa bana ya sœur nanga soit grande sœur, soit petite sœur, donc bana yankasi. Oh, tu viens en bana yankasi. Ban neveu, na ba nièce. Na obe sa priorité et pas ba neveu, na ba nièce. Oh ya yo. Ba za ba chômeur, ba zo tula, o tiki bango, yo zo sa ndenge, o zo tinda bango bokene na noko na bino. Wani za défaut. Série na biso ya bana nzambe, et lo wani za la suite. Ceux qui ont tiré le ndeko, ceux qui tirent le aux alanabi, tidouana, qui problème na yo, banana yo, oboti, aux autres tinda bango et pas no na yo, inga vraiment au se repentir na point. Bana oyanga, namono sunga nan bana. Ceux qui bango va se planter, na vous en sous qui bana ndeko. Ceux qui na zala moyen. Mais oh papa na biso donc akondi ma parce que inga na zamatadia. Abi papa monsieur tozala on a quartier azaiba mara papa moko na quartier embauchaka azali ko sana SMZ compagnie maritime zairoise azo embauché batu comme la navigation malgré azana normalement service o embauchaka za service hier to va bien en déplacement neti en pays pôle d'emploi. OK. Wana ya motene abano sala na SMZ na SMZ siko soki embauche zali abano négocier service ya commissaire maritime service ya l'état ou ya déplacement net dans le pôle d'emploi na service ya SMZ 3 services wana so bazana o ba embaucher par exemple 20 personnes abano yoka chaque service au présenter quelqu'un siko papa wana on lui a présenté bana na bazo chômer a wele na ko présenter bana ya bandeko na bango ndeko ne bazaki en plus na village a bendi bango ko toyo do banuvre na et mona ndeko mona na propre azo chômer via yo wi misana bisino mbuga izala donc na mukolo ya lelo soki noko par le papa oyo azako se ko sala ndenge ba papa na biso ba no sala aza toujours dans l'erreur. D'abord, bongisa oyayo. Parce que la Bible veut dire c'est donc charité. Il bandana ndakuna. Ndakuna yo ceux qui bongisi après au tali. Ba neveu. Le qui s'invite ko aider ba nièce na ba neveu. Mais d'abord bandana ozana ba nebele. Bazo salarié, bazo tout là. Parce que vous avez la possibilité. Yo bandina no priorité na banangas. Sikoyo papa lina tuna komona quand même mbulo za nango mayebi ke mbule se pusani déjà sikoyo na kati ndako ya ba ndeko na biso ba Congo tango bozaka bozokola bana kati ndako papa mama nde bayebisa bino ke non ndengo za boyo mona soko koli kosalisa bana oya yote soki okomina kambo kosalisa fosalisa nde bana noko ya yotika na mopanzi ba pesa bina éducation ndenge wana na Congo ezalaka bongo pona bi famille se vanda baza ko éduquer bana biso famille na biso ezalaka boye na mboka na biso ezalaka boye ainsi de suite siko na ba Congo ezakelu ko moke ba Congo bango nyonso ba 27 bino ba bikiti ndenge za wana bana ndeko na mwasi ne foza somme oya yote ba parents o ba boti bino par exemple net yope ba parents pe ba lobela yango donc normalement ba zolo ba rien
Et automatique. Non, biso moko tozo vivre yango na ba effet ils ont mon mis. Oh papa, minga na zamona yo par exemple, comment yo zonon intel azani na mboka mwana ndeko na yo ozo pesa priorité bonga mwana na. Donc na ba effet na ba geste tozo mona je salim. Yangonde ils ont l'accès du secret à signe wana yangote. Parce que na wono ba neti na Israël. Israël bibliquement baza ba matriarcat. Bango Bible zoloba tango nzambe salaki miracle il y a 5000 personnes, deux poissons, na 5 pains. Ba compter qui 5000 personnes. Ba bato ba compter qui ba cité. Ba compter qui ba mibali. Bana pété. Ba mibali oyo bazalaki ke na niveau ya kokende par exemple à vos armes à guerre. Par exemple à partir de 20 ans. On a 5000 personnes dans le miracle. Quels les hommes? Moni na Israël. Bango pensa que baza ba patriarcat donc quels les hommes? Mais biso en Afrique. Bon, pays monsieur je ne sais pas. En tout cas mini. Nous avons matriarcat. Alors que ce n'est pas bon. Non, ba matriarcat c'est totally peut-être na ba tunabis bande ko ba Congo. Batabandundu so totali balu baba patriarcat bangala baza patriarcat mais soko bandolo banyo souvent presque mais na so totalité to lo banana Afrique te poma kamusu ya ba africain ba coutume na bango to yebite to ba ya mboma na biso ya Congo voilà na Congo est-ce ko tengela bikolo boni baza ba matriarcat wana ngana weba tingana zotala oyo biso to vivre non c'est-à-dire nous mais ndenge to so lo boto so le kamboke bandi kona biso ba Congo baza ba matriarcat vrai ou faux mais oui c'est ça mais oui comme to so mais à part bandi kona biso ba Congo donc yo batete la baza ba patriarcat yo moko abo batete la batete ah oui ba patriarcat mais c'est bon pour bangala baza ba patriarcat balu baza ba patriarcat il faut te landa oh bible je t'ai dit bon bible les autres sont matriarcat ou patriarcat parce que tu peux ce exemple et ça c'est patriarcat Israël il comptait que les hommes 5000 hommes ce que sur te landi qui te comptait na ban na ba maman bah ça plus de même de 15 000 à peu près. Bon, on les a bibliques. Dans le pays, à peu près pour la taille 5 000 hommes. Alors que partout bas, c'est pas les grammes. C'est à la moyenne de Mangomba. Le Mangomba, au monde bas, c'est pas les gars. Il est là. Ça va être dimanche. C'est un bon dimanche. On peut pas quoi ça va facilement. C'est pas le dimanche. On est exactement ça. C'est bas, c'est pas les gars. Kasi moi c'est qu'on a lobby. Ndengo lobi ke bozo mona ke bazo kipe kaka banoko ba kipe bana kazi tout ça OK ce ko bato pe babenga ba yebisika ke mwana mwasi alingi abala mais noko azana parole koleka papa comment ça se fait azo regretter ko tuki noko nda aza ko décider papa vandika nya papa zo le côté noko kaka mutu papa je crois ba critiquer va sembler c'est-à-dire la Bible nous dit, dans Hébreu 13, je crois, que le mariage soit honoré de tous. Là, on a bien. Na papa, moi, si, Alinga Bar. Oui. Na lobby, oui. Moi, si na lobby, oui. Ce qui moi, na bande konaye, tout nous connaît, lobby, non. Et aussi, donc, il bat la négociation. wana noka boy habité mobali na sepe na etenga na lingi te loko bino pe bobaka o mwana kazi soki na bangi noka kolia mwana bapara batalika bo mwana moya bala eza te mona bina nga mama sela biso émission ponga fana bala mobali nanga malgré noka telemelinga en tout cas la mama mwana mwasi wana soki papa na ye na mama na ye papa zobanga lobi mwana lobi eza te nazo batela yo po soki na lobi banoko ba bazaka bandoki bakoya ko bebisa mo ata musa to bali ko bota te donc fo noka fongola motema ndima parce que solo na banoko wana na solo bana bino bien mais bandeko bazola nanga banoko bali ko tikela bakolo ban espace te kaka bango bango non mwana mwasi bala na yo même ce que lobby la Bible nous dit malédiction sans cause ils en ont fait mais ce que banoko bana pouvoir et ça fait sur à laquelle moi na mabe mais pas ce que ça blaguer parce que ce que na bonzambe il y a un conseil dans ce pays que tout le cas est le parce que ça au se réfugié n'est pas un zambé et le comme et aussi salama exacté papa na maman so ba d'accord bala ngana zo le bana yondeko papa na maman ceux qui ba autoriser bala kolana noko na yote noko mututé ya botani pouvoir les alagalanda boye
naza suna papa te naza suna mama te banda bomona noko akolisinga akolisinga abokolinga là à cause de la pouvoir ya koloba parce que a remplacé qui rôle ya papa na maman mais mon père est là papa na maman papa na maman baza d'accord ah wa pe na poto asuno la moi noko ngala zo bisa bino biblique ma donc malédiction sans cause des ana fêté nzambe aza souverain aza juste comment papa mutaboti mwana maman mutu aboti mwana bango batokolisi mwana toi tu n'as rien à voir parce que ça nyoko même pour tu ndeko na ye alobi ke papa bino boza d'accord ndeko na abala mobali wana par exemple mais ngai nayebi mobali wana nalingi libala wana te aza na pouvoir te aza na pouvoir moko te soki papa na mama balobi oui et que mwana mwasi asepeli na mobali wana libala wana ekozala mpe bakomona bango eloko moko te babangaka pourquoi parce que ils n'ont pas pourquoi mona ye moko mama zobanga bango bazovanda na coutume bango bazovanda na coutume alors yesu ozoloba bien vous annulez la parole de Dieu au profit de vos coutumes na batradition na bacoutume yango boza koannule soki bazongi na baécriture omonako balakeli yo mabe na bandoki wana bakoki na bango yo te yango problème na biso luka elongi nde nzambe ndenge nga naza boye eza vanité te soki oyoki nga nakufi un jour koloba na yo te ke oyo ndoki intelale ye ndenge bapasere mosusu pasere wana akufi bapoisonaki ye to balei na bandoki donc vi na ye ezalaki juste te parce soki azotambola na nzambe nzambe maloba na ye echangeaka nango te echangeaka te yo noko opouvoir ni bongo bana na yo sikoyo noko olukisi noko ya d'accord ça été bakawana eza ya trop ezebele papa yo basengeli nango émission voilà moi si bapusi nayebi homme de Dieu moko boye à l'époque azalaki homme de Dieu te alingaki mwasi na ye alingaki mwasi na ye mingi donc sikoyo mwasi wana ati mwasi na ezeme lelo wana baza chéri bafamille mwasi balobi okobala ye te mwana mibale okobala ye te famille mwasi boyi eboyi baboyi tata wana ya misato sikoyo bakoma na 5 ou 6 mpe baza na eloko awa babala na ti lelo en plus type bobanda kosambela papa akoma plus serviteur de Dieu comme pasteur bakosala ye ils sont vivants et bana na bango baza intact mulongo ya bana en plus bana kutu babeta bainstrument na église. Ok, mais donc la seule solution est pour se réfugier. Zala na bunzambe c'est tout. Tant dans le bazar na bunzambe ça te que au semble dans l'église mais vie ne change pas non plus. Parce que arme na biso oh il y a protection divine Yesu. Ce n'est pas catholique, ce n'est pas kimbangu. Parce que mamsusu alors semble na bampeka no walini oh na semble non. Jésus-Christ ndiye a confessé kana ndako ezati kenda ko so mutasema na kimbangu église pardon so mutasema na kimbangu église te wana le moko ta débat mususu te na tuni kaka parce que pour ngala péché exemple il y a des églises qui sont là parce que nzamba zolo bake ce n'est pas tout ce qui se dit Seigneur kimbangu yemo simo kimbangu il servait Dieu parce que azalaki na génération na biso génération ya papa na biso on a tiré la histoire na été na ninga papa mais na il y avait un Simon Kimbangu lui il était serviteur de Dieu mais église de Simon Kimbangu c'est église nzambete joie mo sérieux église Simon Kimbangu le papa a tika jamais église mais Dieu l'a utilisé comme son moins mais tant il y a kufi na ye allez bana na ye ba suivre élève ya kosala nini ça c'est le mascarade ya le diable pour tromper biso. Bon, on a touché une parenthèse, mais l'église, on a musée tout ça na makambo noko. Likamuta za masolo yete to zo solo. Par exemple, la catholique, biso tu sais la catholique. Quand on a kala balo kanza après Yesu pape. Biso na kufa à l'époque. Tout doit na lifelo. Biso nzama benga biso pona ko loba vérité oyo biso tu bandaki ko penser ndenge wana te. Donc tout ça wana ya ko loba vérité de catholique de la seule église même l'église de mission évangélique et belé bazar à côté Bible Yesu se voit bien vous connaissez l'église des réveils hein oui l'église des réveils qu'on va dire que nous soit les abonnés parce que Bible je le
toute plante qui n'a pas planté mon père sera déracinée. Tant un jour au courant, on soit là, et parce que Bible me toute plante qui n'a pas planté mon père sera déracinée. Maman ngomba nyos oya le kuta ya mayuya ekosila. Ekosila parce que l'église bien. On connaissait les bons arbres par leurs fruits. Ce qu'on dit pasteur, on a basé belé. Ah, il peut bien passer par un basé belé. Et non, pas sous le bio au côté de ma cambo. Ce qu'on dit pasteur, on a bino. On a basé belé. Mais bino, on a dit que. Yo za bango belé. Yo bien pasteur, bon yo cause enseignant. Ndeni to ba yo za bango belé. Ah. Toyeba on ndenge c'est là yonga na sala basi oh te tokoyeba ndenge nini ke yo za bango belete yo ba pasteur ndenge ni toyeba ke yo pendo vande o za bango belete ça c'est le secret entre moi avec mon Dieu mengaro il retire au salmate dans ma vie qui est au Québec au bimina moi si ngala lo bakangoko donc en tout cas le quoi le retire au salmate parce que c'est le péché du sang. Et ça, le péché du sang, qu'on se déshabille avec une autre femme. Est-ce que ça me relève en tant que serviteur de Dieu? Il y a deux fois qu'il parle. Yiba, voir monsieur Solomon, Koyibate. Yogo Yogo la nation. Yokila, oh, Nzambe Yasso, je servi, qui de toutes les façons, ça la connaissance, qui sont à Salibo. C'est un mal. Ce que je dis, là, je ne pas la maman, moi. Ah, ok. Ok. Ce que le corps enseignant avant d'enseigner bateau, na lingi so na yebisa likambo o lobi anoko lobi ke moto asambela na ye abale osele côté mais soki na yebiso ke pona pesa na bateau misato babengi ngai mosusu azu mobile na ye awa na poto po mobile abale noko obligé ba ke fo ba futa biye ba kende Kinshasa ba kende balela ye na Congo ba parents pe balobi ah lokola noko lobi boye soko sali boye te robota pe te noko ko kanga yo mabota noko ko kosala boye il faut ba futa biye ba kende Congo mobile pa bi ah mama facilité ça na ngwa rotinda biloko na Congo billet na yo na yanga na séjour ça fait trop moi si aza coincé nazo lingo so kaka na banoko moi si aza ki coincé parce que ba ça ki na mutu makasi babala ni mais bana babala ni petit lelo moi si na abotité siko ngazo lingo so na banoko siko zelana moi mobile est-ce que ça d'accord ya rotinda babiloko na frito akene moi mobile na moi si mobile ninga ke na bala moi si apesa biloko noko alobi te faut quoi na Kinshasa abiba kende na wana Kinshasa ba kende tika tala ko pouvoir anoko noko abiba kende ko tika na Congo mobile abi mais non ko kende ko tika na Congo ngai moyen te na futa billet na yo billet na nga biloko ba sengi na séjour moyen te donc moyen nga na sala ezate. Vous comprenez? Donc, c'est quoi moi soana à ça le pécan à mon tout ma casse naie, bazo ni pe na mobile naie, babando va na ba metile lope ma bote zo te donc bazo lo ba penza ke noko mutasani akangi ba ma bote siko yo na osenga solo na banoko. Donc, ngal siko na ninga le sayo. La seule refuge oyo ninga na zoloba, ba mita soko monike vous a bloqué na malédiction. Parce que le bien ba bote ka suite. Ba bote ka te pardon. Depuis bazanae. Depuis bazanae. Ça lui combien de temps d'abord? Parce que on dit que ça là en Afrique, ça ne changera rien. Non quoi lingi ka bakende en Afrique, non quoi bakende en Afrique. Ce qui ngana ça na ba makokité par exemple. Par exemple sur mobile ça na ba moyen. Sur mobile yango linga ça na moyen te ya kofuta ba billet wana kende. Non quoi ça obligé bango bakende kaka. Ou bolingi na bala mona bino ou bolingi te. C'est-à-dire moi si na mobile so ba yokana na bango bien. Vous avez pas bloqué si monsieur vous allez donc ce qu'on dit qu'on a tout dans Nzambe. Est-ce que moi sur ça yanga parce que si nous sommes toujours là, il y a eu des. Ce qu'on voit, moi, c'est mais ce qu'on a la base, nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes tous sommes là. Tous on a beaucoup de. Oui, la papa, oui. Parce que la seule chose où il y a base, biso, dans la série, où il y a biso, dans la génération, où il y a biso, il y a Sozawa. Au moins, il y a Kokoso. Aucun mélange. Et pas yes, parce que nous avons net sitting là, nous avons Zambé, nous avons Zambé pour maman il est là dans la vie. Non là. Nous avons Zambé, ce que va imposer à la famille one, que nous avons bien la famille n'est ça. Famille et moi aussi, bien la famille et moi aussi, bien la famille là. Bon le monde la famille là, t'as là va imposer à wana noko na bango
problème boye balingi pour les balawanese à la reconnue ngana kitana kisasa na madame na kita vie autre zo menya non ko no yemo na maboko boyo ko ne costume noko yemo nga simba mais yo ko ça awara potolo ça va tumi balé différent et comme le bosso to sikisaki on a ebisaki ok no ko zo boya mona mwasi abana wana kilika on a biso bien que na biso batu baza misato oyo mutami balé na biki no ko azana Kinshasa alingi kaka mwasi na mobali bakende bakebala donc je vois mon projet c'est quoi ba ngo bakoki kokende te bakomi kovanda 4 ans yango yo mwasi azobota te yango mobali alobeza kaka noko mutakanya mabota la kwa tokenda te ngo nazo senga yo so na banoko oyo ba libérer pe bana ya batu po bango pe babota ka bana na bango ndeni bazo kanga makana bana kazi yo landa bien biloko musutu zo la bloquer faut biso mo nzambezati eloko musutu zo bloquer ka biso ngana opeso example ngana na munzambe. Par exemple, on a putain de kawa, na bala na mte, na za vraiment ngamu na biki na silva nzambe. Et moi si na pe na biki ya silva nzambe. Kutu me mazana na mo fai, na biki ngako na za serviteur de Dieu. Donc bala mo sina, na utinda bango bloko. Na bengi na famille na nga. Na kisasa kuna, boye no mona, bango azo pesa condition ya kuna. Je n'ai pas les moyens. Na za moyens boye kisasa ba bibi ndingeza. Vie autre zo mena ba bibi ndingeza. Je n'ai pas de moyens. Dans une famille nanga na tindi biloko et que kuna bakozwa mo bakozwa biloko ko totika la kaka teke condition kaka boyene biso biloko tokozwa biloko na tindi non bakozwa parce que et comme apote les kuna ka bango na ba famille nzaka ko confondre bango pour ba no sona bango na bango obino bolengini bango ba ya basala ba moyen te ba rebisi biso basala ba moyen te biloko ye tout ça biloko o comme ça bango na impasse, vous allez obligé bazo. Parce que tu n'as pas de moyens. Vous avez la moyen. Et ni vous avez la moyen, moi si je suis plein, il pas se plaindre, tu vas bloquer pour le moment. Ah non. Donc deuxième réponse, famille nanga, na famille nanga, famille nanga baké comme on a bango. Entre bango na bango, nous avons confondre bango, n'importe quoi. Donc vous avez confondre. On a eu le bana bateau, oh bah ça mais la bon bateau, bah ça mais la rato quoi ça. En général. En général. Parce que si on a lundi, oh bateau ça mais là. N'est-ce pas sixième, mais c'est plus net. Il y a vous avez moi, pas comme moi juste. Bien vous en Afrique, moi ça ça n'anga, n'est-ce plus net. J'aime. D'abord que tout, n'enga ça serviteur de Dieu, donc ça actualité. Voilà, na pengu d'abord pas ensemble. Parce que le mariage avant avant le mariage, ils ont péché. Il y a un monsieur tu es dans l'église, dans une chose que ça me pèse, parce que votre côté dessus, tu as l'équipe d'intercession. Décision nous, on a bandoki, nous avons beaucoup. Au moins, bango moko. On a bango moko. Yep ça ba o ba yebi na. Mais le enseignant. Na tikelo ba enseigner ba o ba yebite. Ba o ba yebite ba lukelo nzambe. Mais ba ko luka ngo pendenge ni la ça ba ngo pata pe ma comité. Ba luka ngo ba luka lo nyanza be pendenge ni. La kisa obi oza enseignant. C'est comme muta ko lukelo nyanza be ndenge ni. Ba musu ba yebite ndenge nya ko bandela. Alors ba lukelo nzambe ndenge ni. Donc bo sambela ka tei. Tout ba no ko sambela. La foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que petit à petit, ça va prendre du temps, mais un jour nous allons regarder bien, parce que la seule solution, hier soir, nous avons simba mité manabo, à Baloli, et Zalagi a libanga, et comme il est cher. Le cœur, ils allaient en pierre, mais comme il y a cher. Au moment où on va bien ah, dès qu'il y a un peu exemple, na moi si nanga faisons kanda. Qui na préfecture les autres devant Dieu, na chat. Préfecture la bisinga, nazo moi si nanga, nazo ngisena ki sasa. Avec le sala ba ben on regroupement familial. Bon moi yi. Nabi, la bisinga maman on a bien la préfecture. Eh madame. Tu te rends compte? En plus, tu es en 91, tu vois. Problème au bout, tu sais qu'on barre de Gouna. Moi, si je suis awa. Vous en avez pas, madame. Moi, si je suis bien awa. C'est la seule solution pour le dossier. Si vous avez moi, si je suis et si vous avez trouvé les alliés en 91, ça va vous faire. Et comme la que, ça n'a recoupement familial, madame. Vous allez.
régulariser. Mais on peut se rendre meeting. Non, et puis si vous allez la régulariser. D'accord, bon, l'église, ça t'a bima. Si vous avez allez, et le Minenza. Il commence à prier, Seigneur, et vous me allez partout dans le monde, faites toutes les nations des disciples. Bisous de Yao. Moi, si na bengisi ya yewa. Si on a zongi ça, ah non. Si ma mité on a joie lettre. Inattendu, c'était une accord 3 semaines après, courrier, bah le bien bon. Pour te reconnaître le dossier, pour te régler les émotions, qui est dans l'ambassade na bino, va reconnaître mariage na bino nae, celui va reconnaître, oui, vous avez un gars. J'avais dit que Seigneur, touche leur temps. Bissom sous je n'y comme maman lien dans ma mariage pour rien parce que tu es billet sauté ce qu'on est billet sous la seule solution il y a pour résoudre une cocoson sous ça là nous tous ça na Mozambique les bas les en Mozambique ndokiko à mon ajouté rien parce que tu connais les sorciers na ba témoignage tu vois bandoki sata na pesa ba mususu miso à mon 5000 km de distance à Zomo à Tikagalisu Naïwa. La seule solution, il y a pour résoudre ma camarade Lawana et Zaka Kabalu Kanzambe. Soit le Kinzambe, Bango va commis le colo et va sorcier. Si vous avez Bango à Sawana, Bango va s'asseoir à sorcier. Si vous avez assez à sorcier, à cause de l'esprit d'Abino. À cause de l'esprit d'Abino, parce que, n'a pas exemple, maman Moko, Azari Nassasa, moi, Nanaï Moubal, Azar Kotoyo. Azali kotoyo abala mwana na ye mwasi a la poto asala kaye ba makokinyo si mama bokilote moi ça sert ba mokisi pas ma bokilo na ye OK asunga ba ngo nyos ta onyo sumi mama wana o sele ngara bokilo na ye mwasi te parce que moi c'est moi maman wana za une grande sorcière soka lingara sala toilette awe o sala toilette na poto na longi mwana na ye bokilo na ye on a ça bokilo na kotala bote na ça pongi donc ce qui a lobi pour cette toilette ça lingana qui est dessus akolali sama na pongi ala ya sumbeli nelo maman wana moi si wana zaki moi si kitoko ori maman ya taille masque de vieillesse siko mkolo ba prophétiser qui na église que parce la bengi a levé quoi le munenzambi parce que tala ni bokilo na salayo aya ko yina mama on bloqué OK dans l'église mais vie n'a changé donc il faut battre tout le monde OK ce qu'on bonne émission c'est à propos pour le mariage donc ce qu'on a dingué na ça nanu na présenter nan bateau on a peut-être pas ce nom Maxi bien-être et donc Alexandre bateau ba hôtel biso oyo eza Maxi bien-être eza le quoi café le quoi cappuccino eza pour la santé so ka Congo pasi ba ko bâtir ozo ka makolo pasi tout ça so meni Maxi bien-être et ko soigner et surtout pour na ba papa ba ça misala makasi so moni ki côté hein ki mobile komi ko lemba moi mingi so meni Maxi bien-être et ko songa yo na ke na Regina Senga na réalisateur nanga à faire balancer sur la publicité à service traité de Corso la Providence eza musala nanga imoko na salara papa ali totalement publicité service traité de Corso la Providence tant to kozonga nde okoko côté la ngai bato o bazo vanda bazo ke l'église bazo ko bonga mate surtout basina mibali bakanga mananzambe pour que mabala na bango sa nini ekende liboso papa Alain. Alors maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou la Providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout nous sommes soutien. A bon c'est nos fêtes nous na ba bailler et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur la Providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, bah CD, bah cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils ont très bien. Donc, nayo muto ngo bana. Nayo muto so bala que nous anniversaire à libala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi soki 18 ngo anniversaire nayo.
Et dis bien une seule adresse. Oyo Zoki Bak. Oyo Obani ministère, nous passons c'est le premier anniversaire de l'église. Maman Nito Azali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très, très, très bien. Service traiteur, la Providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la Providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la Providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Ah, papa, allez, au moins, Moussa, yo est bien bandé à Moussa, 9 ans cette année. Papa, allez, yo est bien bandé à Moussa, ok, donc tu as un Amiens. Papa, allez, c'est quoi, yo pour na libala Evan na mala, moi, ce que côté, un couple baota la biso, ba couple les autres tout à fait un problème, kaka moi c'est saliboy, mon bal à saliboy, au moins à côté moi c'est patient César, côté mon bal patient César, t'es net aux autres, bah moi on appelle ba famille, puis ba côté na makambo, no quoi le biboy, maman le biboy, tata moi c'est le biboy, bah au peuple n'a pas s'aimer, pe na carte ya vie de couple, au moins na bato bazana ba jeune, bozo côté na carte ya vie na bango, bozo ko perturber bango, alors bato o ba bala ni bazana carte pour les balles à la solide, Evan na ndenge yo va na masipé 30 ans, il faut basa ndenge nini, l'accès ba on est en lokelo nyanzambe. Mais je veux continuer à nous ya le problème des années parce que maman bala na autre ce problème à bana ezanga kasi on a ngi sikoyo na biso monsieur ya préparer nous pour le mariage to solo le maramba banoko ya on a biki sikoyo te ya bato bazana kati ya mabala to oyo pena bazana kati ya mabala te baza ko préparer ba kota na kati ya mabala pona ba mo sina mbali ba vanda bien na bala il faut ba vanda ndenge nini bon tandanga bien au moins ba place ba mabala belé je bébé la biso ça c'est un exemple ya mariage moi ça zoba Bible Zoroba, dans vos fiançailles, au lieu de ne pas na sangue ko tarate. Musique mondiale. Et na yebite mutozo ebisanga na vandara na hote? Ayo. Bon. Mina vandara na yote na yeba ndenge ni nandi makaka. Pona moni caméra? Tenga na vandara pa na yote na yebite. Au moment où ils sont bon biso ba mariage. Aux fiancés na eu bien. Au lani ba parcours nyos ndenge Bible je senga la biso. OK. Que présenter na passer na yo. Ok, tu peux s'aglober pour la famille, et moi c'est tout. Sur un jour de mariage, au moins tu vivras dans la gloire de Dieu, tu es témoin, parce que vivons tout ça, ça l'est mené. Et ça, moko na ba faille, où ils sont malibal. Tout ça, ça l'est mené. Dans le ça, la libal. Il y a quelqu'un dans l'église, il y a ça, la biso mené. On continue même fête. Et quand ça l'est mené, mais puisque au ligne comme ça nous autres allez aux gens qui salent mususu tam so futi 10,000 na salle mususu 10,000 au longo le mariage na yo na salle munene na église na bino esika pour semblaka bokena ngo siko après le mariage soirée et commis des chansons mondaines et commis ba masanga ya tout conso or il te baraté au fond de porte. Au moins, il va là, quelques temps après, pour tout bandi. Source, non, vous avez une minute. Et comme on dit, Babanouani, passer la biche, soit quand il mariage, et qu'on fait un caca. Passer là-bas, tu ne connais rien, innocent parfois. Oh, papa, voilà, passer là, soit quand il mariage, et qu'on fait un trou. Or que, biche, dès le début, tu fous la porte. Les diables, ça la biche, ngape na zanza bokela wala c'est la bino oui ngape na zo c'est la bino na ko c'est 50 vous salez ina oui nzambe na bino vous semble ngape bo sala volonté nanga akena mona libanda bokena mona libanda bo fumoli porte satan a continuer libanda na bino a détruire bino facilement. Yango monaki bon à l'époque les autres vanité ngale nanga sala libanda nanga na Dieu. Il n'y avait ni même des chansons mondaines, et ni même des boissons et ni ventes alcooliques, tout, rien. Et ça n'a pas de boissons siquées,
et puis nazwaki bato bayembaka bayekoyemba kuna butu mobi. Donc ceux qui dès le début pour épargner pour fungoli porte té ya omona ko nzambe kozana bine longo mais biso allez yo samba oh oui mais tala ba makambo zo sala ça n'a rien à voir. Et le bon Patrice, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église. Et j'ai cherché l'église, l'église se trouve dans le monde. Donc, pourquoi? Ça n'a rien à voir, et pardon. N'est mon qui les osales là, n'est pas plus de osales. Et bon, le commun n'a pas proportionné pas là. Alors, je peux l'entendre intervenir. Papa, c'est que moi, si nous couple, nous sommes à la quatre églises, beaucoup dans la salle des fêtes, donc ils ont la cam, bien. Les problèmes, l'esprit n'est beaucoup mieux dans la salle. Vous comprenez? Moi qui ai serviteur de Dieu, d'abord là qui s'assume, témoignage au moins ça partout. Bango Barbani, au Monique famille, il faut quand même vous séparer sa famille. Mais que les mariés sont de tous. N'a séparé sa zambete, n'a séparé sa famille. Mais Bible le bénit. Quoi? Que le mariage soit honoré de tous. Ah mais parce que vous décortiquez version on a bien. Si vous décortiquez, on peut. Que les mariages soient honorés de tous. C'est-à-dire, ça, comme on a à l'époque dans la semaine dans la voie de Dieu, la terre et le roi, voilà, tu vas terminer avec quelques frères. Tu as côté de mon explication. Que les mariages soient honorés de tous. Que se pèle sa famille. Bango va s'en néni. Le corps là se pèle sa famille. Bango va se la faire ça. Mon famille peut faire ce là. Que les mariages soient honorés de tous. C'est-à-dire honorés de tous, c'est l'ingolo. Papa na maman. Il faut que maman bali wana. Que la exhibition financière, au lingo bala mobile wana, tout ça d'accord. Tout ça d'accord. Ce que ça wana, c'est ça qui que le mariage soit honoré de tous. Donc papa et maman ça d'accord. Mais ce que on déconne tout le temps, on ne va pas longtemps. Aza contenté, ça n'a rien à voir. Donc base papa et maman au yaboutayo. Ce que nous balons de se plaindre tika. Tika parce que vous évitez pourquoi. Si tu sois à mobile, bah les billets, bah les voitures, si tu besoin quartier moko, mobile voilà quoi, tu lignes était tika. Parce que tant que papa et maman, bah boy, yo sali qui t'est dit, nous avons personne à yoter dans le bal. Au moins la voiture là. Donc bilo quoi la maman n'a qu'à yoter quoi, de l'ikama le bal, toujours coûter la makama bal, trop parce que dès l'ennemi fondation en haut. Ils ont besoin d'embêter. Si vous fondation, ils ont besoin d'embêter. Nous avons le confondre de bâton. Nous avons besoin capable de toucher, de bloquer, de toucher mon témoignage. Question César. Troisième point. Parce que vous avez le deuxième. Deuxième, troisième point, est-ce que ceux qui ont beaucoup de monde, troisième point, c'est encore, nous avons le bic et encore, mwana bana mwana teme bango baza bana mama na bango ebisa bango kaka ndenge ezawa tata na bino kutu bokipete noko nde mutaza na droit ya kolia oya bino ondeza question ya suka na nini na émission na ngai tata kutu boki na sisa te tata kutu bokipete il faut bokipaka nde banoko noko teme banoko faut bokipaka nde banoko na bino po noko soka lobele mabe ekozwa yo noko soka lekeli bo noko soka ndimili kamute donc il y a papa côté tata boki kaka côté maman boki kaka banoko na bino na ba maman na bino ba tata na bino boki pete est-ce que donc conseil ni ko pesa maman wana siko yo mwana siko ndeko a benga lobi na ngalobi mwenda selisa papa na ngeza te po mama ko linga te nyoso kaka tindela noko Antoine tindela noko Mboye tindela noko Boy donc papa azolia ya bisote batata mwasi ba kaka mama na famille na yesu ko ba mama o baninga ka bana ba sesa ka famille na bango o tozo ba parce que eza ba na yebisinga ke non eza boya na ko ba kam na yebite ke eza boy siko mneti mama wana ta musu pa ko tala émission po moi na yebisinga ke batala ka papa nous pour le mariage mingi ko s'adresser na mama na à part rien na ba maman mususu o pe balinga ba sesa maboto ya bango me ba sesa famille ya papa te d'abord no roba liboso moni mama wana azumima bana nzela mabe azola intérêt ya famille nae azotala jamais intérêt ya famille ya mobali je comprends je que papa ayoki yango a vous se prendre mote yo zolinga bana ba reconnaître banoko na bango ngape na zamba ndiko na atata mwasi na bango je comprends donc yango na zolo babo ba yo konyo sona te so ba liko aider banoko
aider pe papa leki côté ya papa mais maman lingaka te nga so nazo aider maman et nga nazo aider tata mwasi na yo komitala yo te tala bato wana baza capable ya koaider libota na mama kolinga te mama alobi kaka banoko na bamama na bino mama alingi te bango soki bako aider même batata mwasi bakobeta clairon te nakopesa soki exemple neti ngai banoko na nga bapekisi nga par exemple nga sikoyo nakoaider si bango bakoyeba ke nazotinda kote na oyebi te bato mosusu aza na cadre ya reconnaissance mwana apesi abengi en tout cas vraiment na moyen te na mino mpeso merci kutu mwana kanisaki nga atindeli nga mwa kimbundi mama ayoki ya bon atindaki kimbundi ebi problème ntango mama azoyebisanga biloko wana nakokata ye mbala moko nayebisa mama naboyi koyoka conseil wana conseil wana ya mabe conseil wana le mama wana il faut comprendre que conseil wana azokopesa yango te ya oluka explosion un jour ya libala donc à partir de wana yo mwana bazopesa conseil na mama na wana refuser tu dois refuser donc refuser conseil wana que conseil wana eza malamu te donc ça lango te siko mama na ayebi déjà que oh tango na bisaki aboyaki. Mais c'est quoi le quoi yo zanti eza place mon la Bible version cause na proverbe quelque part que ba na boyo katolia mama na yo la tango lokola mayaka na kingo en fait ko vivre longtemps c'est quoi moi na désobéir parents aussi longtemps que maman le a désobéir est-ce que ça tozongi na makomi entre biloko na mibale ko lo banene so tozongi ko na makomi na biloko na mibale ko lo banene si nazolanda yo le banane par exemple Bible je le biso ka na terre ya Bible oui donc pour ceux qui savent Bible le dit femme soyez soumise oui soyez soumise soyez soumise yo moi si devant ton mari soyez soumise pendant les lots église wana okenda na pétition okende sute kosambela yo sambela na pétition okosambela sute landanga bien naolanda mais Bible ezoloba femme soyez soumise est-ce que sikoyo yo mwasi okoyoka likambo mobali na nazoloba pusike mobali apekisi nasambelaka susu te alors ngai sikoyo nakende lifelo mpo mobali apekisi la seule verset oyo femme soyez soumise oyo ekokoesika yango wana c'est femme soyez soumise dans ma vie quotidienne. Mais on est établi que connaît sous l'église. Donc, version des assous na pouvoir. Ou qu'on refusait. Donc, on a dit fait l'outé. Pour y mobile dans le lobby. Il y a mobile dans le lobby. Mais Bible lobby soyez soumise. Au lieu qu'on s'en mêle. Ce qu'on joue 4 ans de l'église. N'a aucun. Ceux qui les balles ont écouté. Pourquoi? Yo zo ba mo poza mobile yebi basi ba linga mabala mobile tika pardon mama ba kosilika papa bien okende no lifelo po mobile apekisi yo kosambela susu te yo pe mobile nanga si apekisi nga nasambela ka susu te na va donc no lifelo po nango ça ne va pas non ngai opekisi nga na za mwasi opekisi nga nga utelisa déjà mwasi nga donc tu as jamais opekisi nga makambo sana parce que je connais ce Dieu là mais ceux qui n'avaient pas qu'une femme volonté et qui n'a l'oublié que ce femme soyez soumise question se va poser ce que Monique les a dans le contraire de la Bible à ça les langues ce que pardon ce que ça dit la Bible à ça les mais ce que ça contraire la Bible à ça la monter. Parce que femme soyez soumise. Ma réponse est convaincre que nga penza mingi te na sens que Bible on dit que ban na boyo katoli ya baboti na bino bola tango lokola mayaka na kingo. Siko yo zo yebisa nga côté ya femme soyez soumise comme ndako Bible est différent. Mais donne un peu cet exemple là. On a plus exemple pour comprendre que verset mutelo femme soyez soumise. Mais vous allez soumis. Wana ba la femme te wana ba la bana. Que ba yo katoli ya baboti na bako. C'est-à-dire, toli sikoyo kolanda toli nini. Soko maman lobi na toli banda kosambela susu te parce que la Bible dit que femme enfant obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Et donc toli oyo bana bakolanda oyo bamoni ke toli oyo eza na Bible balandi. Parce que maman akolobi ke bana lelo bovana ndako bokende su kosambela kuna te kosambela na église te bokende su kosambela te parce que Bible lobby enfant obéissez à vos parents donc la Bible mu te lobby maman lobby ki apekisi nga na bano sambela su te na tiki na ngape na kende li felo pour maman lobby donc va bien Bible ce que c'est la volonté de la Bible quel que soit
barrage bazotia yo et que yo za promis nzambe akotombola ce qu'on a dit que le car une minute au thé bateau ba ta biso mutu mozo ta mo likambo ta moko pa ko kubonga na parce que comme na suka émission. Bon, merci ndeko bazola na biso. La seule conseil na opesa, le seul conseil na opesa bino ezaka moko. To tourner na biso autour du poté. Ba oyo bazokutela ba koko sebele parce que bonzambe zati. Et tant que tout que bonzambe zala, c'est-à-dire ba fui il faut mona que oui, mutoyo ninga zalaka na kala. Abano semblate. Mais ninga comme il est l'eau, c'est deux choses différentes. Parce que semble il y a des semble là et que semble. Bamsou bazol bagena semble là, agenda chaque fois l'église. Ba fouille à Saint-Esprit exact. Oh, changer. Mutoyo akutani na nzambe. Vie na il faut changer. Oui. Alors mutoyo ndemona nzamba changer vie na ye. Ataba nduke ngo basandengini. Ataba sangani parce que azotambola na nzambe. Et mutoyo azotambola na nzambe. Mais ce qui est, par exemple, nous prenons exemple, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ils étaient avec Dieu. Il est avec Dieu. Donc, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Mais on est là, nous sommes en face. Parce que nous avons l'ingalité avant de nous donc, conseil à Sabino, base gaga, Lucas. Ce qu'on soit au sérieux, soyez au sérieux, au moins les balles aux assurances de la Banque. Parce que nous sommes mariés. Tu es un blog le soir, mais tout ça, là, tout, que ça la bonne zambé, parce que ça la bonne zambé, les diables de royauté. À vous harceler Bino, mais à vous habiter le Bino. Ok, merci. Zamba Pambola. Amen. Nasi batu batali biso na bato to bapesa ki baepisenga ke mama sélection na émission makamba banoko na kanisi na bengi papa ali soki bosepe na ba réponse a pesi bongo bo benga ngande bo mesana ko benga nga bo episanga na pesi bino merci mingi ba ono so ba disposateur na bango pona kotala mama ile anitu kotala émission papa nous pour le mariage na ba émission na sara pona ngai te na sala kango pona bino pona biso nyonso surtout bana ona no babali te ba ke mabala ba ko koyeba moi quelque chose bo kota ba émission na to sa bino na se bino makamba kolamba na kisema kabino makambo ebele na ba ke soko zo se sentir libre ya koleka na émission okoki koleka na kati ya émission so zo sentir libre pour koleka na émission ze kambo koloba okoki ko édifier bato okoki koleka na kati ya émission ndebo mona ke mama Carole na produit au maxi bien-être aleka na émission boyebi botala ngo soki pena notalité kende o s'abonner na compte YouTube ya maman Eliane Nitu soki na compte YouTube okomona kaka ba koma wana Eliane Nitu o s'abonner pour o rataka ba émission te o taka ba émission tout le temps soki na salle tout comme pour okende na site internet nanga ezali www.preparez-nous-pour-le-mariage.com na koyambela bino susu mama na biso mususu mikoleko ya oyo azali aza créatrice de mode na peut-être so babengaka bango ndengwana akoleka na émission pour Alex Bino parce que tozo mona bato be pe ba bisinga ba bia mama ni tu makambo kolata oyo Peter mususu pe zo déranger pe bato mingi moi ba si so to koli okomi na ba 40 quarantaine ba 50 mona tozo linga olata kaka ndenge ya bana mikie tozo ngoloka bana mikie po to lingi kokola te omona komolata bon lokwa na sa boye natika mo ba tatouage na libanda na nata mo ba jupe na ngai mikuse donc na yo za déjà na 50 ans ndengo lati na mo na 20 ans bolata ka ndenge mo bande ko kimokolo e bana kanango kaka to sali ndenge nini atande to tshaka ba pour de ce neni ce age c'est pour ça ne c'est pour ça ne zonga simate kutu eza bien ce qui age pour ça ni ke oluko zonga so sima na pesi bino merci ndela mesana koloba ke God bless you, que Dieu vous bénisse, nzamba pambola bino, Mungu awabariki, nzambe kusakumuna et nzambe anu benesheden bana beto bons. Bye bye, à la prochaine.